Kino qui se prétendre d'être moi na changu. O sokoli na yo, o lati bilamba na yo, o koti na jeep na yo, o longwe na yo. Ce qui peut na changu wango kaka, ce qui peut koma wapi. Ti kokende, o sokota na mutuka na grimace comme si o yo sala ce qui est le roni na plateau. Bon, ça veut dire que modèle oya ki wana. Inonsbi muto alobelaka yo mabe, muto asalaka yo mabe, alobaka soki ndenge nini. Donc oyeli po modèle peno oyeko, c'est que na ye. Lelo ngana oto osilana. Papa, bakanga ki ote oyebe no kotiti na kati ya plateau. Et là on kaboli yo na mwana wana innocence ki rido. Et là qui mérité, et là qui peut wa soldate. Donc ça veut dire que yo gaz na mwana wana innocence. Et là que kaboli bino un rideau. Parce que le modèle est une vibration, le modèle est parquet jeep. Na kati ya parking, ça veut dire que na yé na yé. Donc, et là, il y a un rideau. Au salé le roté, on a un tala bino au zongi. Yokangai, obimi ridicule, obimi taureau, obimi bololé, obimi zoba, obimi ebouele, obimi kiyou. Banda le lo kanga munoko na yo. Kangaka munoko na yo. C'est ça qu'on appelle la délinquance. Kangaka munoko na yo banda le lo so ba tout no makambo inosa le kisarango parce que oh sali vraiment na ebité. Ba ya na bino oyo ba fali oyo ba faire tout comme ba gère ba musique ya bo bino bozo beta ba gère ba violence abo. Parce que lorsqu'on parle de faire, on parle de fali. Au monde a bango déjà na ba gère ya ba comportement au bino le bo comme na ou bien que ce soit des JB, des Wera, des Kofi, des Papa Wimbala. Gez Mawete. Batou Bamona ko respect, Batou Bamona Rayo, garçon moro très humble. Mais oh franchement, oh bosala ki lobi e sopi o makasi Gez Mawete. Il fallait pas. Je ne sais pas sur les nini mais il fallait pas Gez Mawete okende souti na biwa nesika oyo moninga na yo oyaza conquérant na yo ya musique toujours ya Congo okenda ko sala nini. Est-ce que ba conseiller ki Gez Mawete ba conseiller ki yo bien. Donc na mona très bizarre place où on a zo condamné na Gez Mawete te mais zo condamné na Papi Mboma parce que koya na e wana to moni ti azo ya wana caméra juillet iso kotisa ye wana auto sala ba analyse et juillet libanda caméra iso kotisa ye donc bayebaki déjà ki ya koya yango caméra ezelié libanda pour ne kotisa ye donc c'est sûr que Papi Mboma mutabenga ki ye pour asala nini akota pour ba créer na bango loro ba créer wana de 1 de 2 na moni ke sopi Gez Mawete fort donc la façon on a ebe Gez Mawete na ba charisme na ye a répondre à tout kene ba émission na ba nini Papi Mboma ke ndeko simbisa ba touche lokola wana wa eza ba touche pena yo ba touche parce que na to mona te fali pour bien faire rigola adversaire na ye azo sala nini azo sala émission adversaire a côté lié comme balamo je sais pas mais ngana ebi na ndenge na ebe Gez Mawete na ye moko akosala eloko wana te donc ezali Papi Mboma nde mutabengaki ye po asala eloko wana azapi na intention te ke aoya kobunda ou bien aye kosala nini ezalika juste moi grimace na ye wana ndenge asali et puis abimi elobisi pe bato soki ndeni donc na part nanga analyse onga na asala ezali bongo donc Gez Mawete ezalaki te ke no asali yango ye moko penda na volonté na ye moko bonake de kokotela inonsbi na plateau boye nini ezalaki Papi Mboma nde mutabengi parce que soko landeli bien caméra au monde caméra et bandi na ebandeli place ayaki donc ti azokonta bayebaki déjà ki akoya ti azokota et puis ti azomata caméra ezozoya ti azomata babilo musu pe kuteza wana bakati kati yango bango bayebi neli poni bakati yango donc pour nga na yebi ke Papi Mboma muto asali ke atutisa bango mutu ezali Papi Mboma nga zo condamner Papi Mboma pour Papi Mboma nde mutu asali ke atutisa bango mutu po ezalaka te biso pe to sala na ba chaîne ya télévision soto yebi ke place wana fali par exemple faire azoleka émission bien fali azoleka émission mutu affaire ko kotate mutu fali ou bien fali mutu azoleka émission mutu affaire ko kotate donc to bloquer mutu ko kotate wana po biso to yebi ba masolo ngo ndenge pende ke na ba masolo ngo bene ba polémique ndenge ke naka to yebi ke ba sera ba jibe mpiana na ba Weranson ba guerre kuteza yaki mais to mona ba fan mutu azo potana
bafani bazopota na bazobunda mais baleader bango moko baza na bacharisme na bango donc bino bopota na bino bafani mais biso baleader toyebi ke no tokutana na biso mwa dendo mpe botokaboli nini boye bani toyokango mpa sankara ozo comprendre toyebi baguerre yango nde ekenda même guerre ya fali na ferigola jamais bakokoma na baniveau moko ya kosimba loba bamusicien mais au leader penda bakutani penda babetani bamakofu bien nini bawela nini eloko nini kaketaka penda wana neti bato lowa basele wana il faut kobetaka bango po sele oyo ndenge akendaka na fali c'est que il faut bato afali po fali azangi eloko te bato afali c'est que il faut babetaka penda bato lowa basele wana il faut babetaka bango po sele oyo aza problématique aprovokaka bato fort c'est il faut to banana soki tokomaka makobeta soki il faut to banana makamba tokende makamba sele yo mais fallait qu'il parle de point à ébiquer c'est le mon amai à son lucana et pénine à ébiquer soit tangi comme on a ma solo donc ils ont bongo ils ont prendre macamo et nous les anango bongo même biso pe la pas mon biso ébiquer non non tout mon la paix mutu père au sala pénine mais to comme un niveau to simon la banzoto te poto inanate pour la minute so to zu même munduki to zora munduki ga munduki to pesi même c'est le to bi c'est le munduki yango bomela biso fali a ko boma été et c'était onde on a congolais sauf que tu as même poison tu peux ça mata fali tu dis bon fali tu la faire poison à boya olinga ta ba te onde wona ngani ne wona nga congolais donc la polémique to sala to ebi que ça loyal et ça polémique mo te que muta kufa bien ni to mona nga papa problème to mona nga pas Koffi Olomide tant papa o makufi to moni ba regret ya Koffi Olomide ndenge zalaki to mona ba polémique to mona ba guerre ya ba Igwe de la Forêt avec Jubin Piana mais tout ce cas là on mona boyeti tout le monde a public eko swana ba fan bazo swana ba bureau bazo discuter mais tout le monde a été Jubin Piana na chaîne moko où ranson a démarré à la ndieti kuna non et puis aza mwana changu Gezi Mawete biso tout to abana changu biso tout to bundelaka changu pourquoi va koloba ke bana changu izo bimisa biso bavoyou izo bimisa biso leleke biso bana changu seke mitu esalaka te et puis Gezi Mawete otanga même kombo innocent te tomona innocent binde mutatanga bakombo na bino Gezi Mawete ta mukolo moko te totikala komona azotanga kombo innocent bi mais pourquoi acte ya boye pourquoi au salaki yango po esala nini parce que vous êtes déjà artiste ya munene ya mboka na biso soko bimisi disque batu bayokaka yo soko beti concert batu balandaka yo mais pourquoi sali acte ya boye est-ce que même elenge ya Congo botika komona biso ata batu bafingi biso ke moni ba journaliste bakebunda non to sala rango te parce que concurrence monsieur za loyal bino bo beti gauche oya beti droite oya beti droite oya beti gauche au monde ke maramna bino ekende likolo mais au monde ba acte ya boye izo kita musique na biso tolingi yango te na musique congolaise boza ba artiste minene ya mboka na biso Gezi Mawete Innocent Balume tout ce qu'il y a de meilleur. Nazali Susu na mikabi chose simple telengano Yesu et on est né là. Je te dis quelque chose à l'oreille. Viens. Ces candidats me donnent envie de chanter. Sa bonté nous établit avec un amour d'alerte. Mbote na biso. Ngai nazali docteur Benjamin Tatete, chirurgien vasculaire et phlébologue na Belgique et surtout na Congo RDC na biso à travers structure TVC médicale. Mbote na bino nyonso bozolanda biso nazali madame Tatete Violette, infirmière spécialisée en soins des plaies na TVC médicale, nazali pe directrice ya TVC médicale. Docteur Tatete s'est expliqué que ba vidéo mususu pona makamba bengaka mbasu. Biso na TVC médicale to créa hôpital ba bengaka spécialisé en soins
soins des plaies. Ça veut dire quoi? Tozana ba service avec un général, tozana neurologie, gynécologie, maternité, pédiatrie, radiologie, laboratoire et ça vraiment bien équipé. Na ba primoko ya mukie. Ce que vous voyez pas na biso, tozana ba produit o euta rapoto, auto utiliser ba mikila pour ba machine. Ceux qui docteur tate tena équipe na e ba sali diagnostic, ba traiter cause na ko rappeler les sous-souké. Ba mbasu mingi o ebimara bat na Kishasa ou bien na mikili ebele, ezalaka souvent lié à ba problème ba tuyau. Il faut d'abord que l'on liboso ya ko connaître cause. Ceux qui cause est connu, peu importe origine à pota, na TVC médical to kozwango en charge. C'est pour cela que en tant que chirurgien vasculaire, n'a ramené na Congo la technique chirurgicale minimale invasive au ESO soigné. Ba médecin na TVC médical, 77 avenue Kenge na Ngiringiri. Baza formé pour reposer ba diagnostic, ko soigner batou et puis ngamoro na na opérak. Baza na ba appareil net bozomona donc na royebi sabino à travers média oyo bolo bali sous-souté que ba informa ki binoté. Donc ce que na mutu o abela raba pota ezo kaukate ezo silate bo que n'est pas ba tradi praticien té bo memaye na TVC médical na 77 avenue Kenge entre Asosa et Chaba na commune Ngiringiri wala ndi ba kopesa bino solution na ba batali ba pota na bino. Merci beaucoup pour votre attention na bino. Donc boyebi très bien maintenant ce que ça veut dire mbasu ba bois qui la ramototé et ça dit maladie. Bana Europe, bana Asie, bana ya monde entier, bana Amérique, na bengi sibino le 13 mars oyo. Tokuta na bongo na ba point de vente na biso nyonso ezami na Paris, Marie Lafez azawana, na Allemande maman Gina Botosi azawana bonzambe zo futa na ndenga mukete et na Londres papa Polydor azawana. Na Lausanne maman Yvette azawana, na États-Unis maman Nathalie azawana. Juste pour na ko célébrer mois de la femme nabino ba maman internationale, ba maman ya Châteaurouge na bossa minoté, la dame du cœur, la patronne, la première dame de la peau, l'ambassadrice de la beauté, moi c'est motema mon nene, moi c'est motema pio, Moïse à l'opposo, pendant soleur, éclairage public, maman Tina la fesse, maman ya crème miracle, moi si ayambo, oya sala mafuta, na bave d'escargot pur. Moi si ayambo, oya telemela démon sata hydroquinone, oya baby sa l'opposono nanduta. Oya baby sa le posono na bouton, oya baby sa le posono na cancer, oya baby sa le posono na non-uniformité du temps, ozaka na première vitiligo, nga maboko ezotelate, nga makolo etelakate, nga ba genou nange yinda, maman Tina la fez alobi yaka. Le 13 mars, tokuta na bongo na ba point de vente nyonso. Oza na Paris, oza na Londres, oza na Lausanne, oza na États-Unis, oza na Allemagne, oza na Chine, oza na Canada, oza na Belgique, oza na Inde, mokili mobimba partout dans le monde, hors Cameroun, Côte d'Ivoire, Abidjan, Bissika nyonso zali, ata na Sénégal, benga biso na ba numéro eza affiché, Crème Miracle et Coco Melayo na promotion ya kafu kafu, notez bien, spécial mois de la femme pour na ba maman, maman Tina a cassé prix, 17% en réduction, spécial mois de la femme avec la Crème Miracle de maman Tina qui est 3 en 1. Ça te traite, s'embellit ta peau et puis ezako rajeunir le sous posonayo. Nulle part ailleurs qu'en Afrique cargo avec la dame du Caire à Bengisibino, Boya et Belé, problème na yo et kozwa solution. Yakana mikumba o hydroquinone na tikela yo. Ezala banda bo mwana. Tona kimukolo yo o na no baby te yo peyaka. Ozaka na ndeko albinos. Ndeko na nyoka makana vitiligo. Oyoka mingi, osalela mingi, omonape mingi, opakola bipakola pakola. Mais na domaine ya cosmétique, dermatologue, azalaka kaka moko, l'unique, le sel, le vrai, l'original maman Tina la fesse de Crème Miracle, fait à base de la bave d'escargot pur. Akayemoko. Notez bien, réduction est à 17%. Partout dans le monde, le 13 mars, tokozalawana pona kozela bino, bobenga biso, bokomela biso, balobi bonne fête de mois de la femme, na Crème Miracle.
Inosa Balume et Gez Mawete, c'est l'actualité qu'on va parler aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi votre Mathieu Bonchier, toujours avec votre émission PC la plus. Mathieu Bonchier, charge de la jeunesse congolaise. Nega Toloba, et Taliba jeune et Tali Mathieu Bonchier. Lobito Moni, Makambu O Ezalara Kala. Vraiment, Bandegoto Solanan. Naebi Getresi Melenga Pro Alingaraba émission Yaboui. Ils ont émission l'autre solana population, de solana public, ba mélomane, ou ba benginga de partout. Na roche la bino ba audio na bango boyoka. Nenge baza très déçu par rapport au comportement ya ba musicien na biso. Merci déjà à tout le monde parce que je suis en direct. Cyril Lengia Congo, merci à Malela de Londres, le champion. Respect à vous. Merci à Kingston Sono, le boss depuis Lyon. Alfred Adi Misaka, garçon très responsable. Sans oublier les pères de Matou Junior, Matou Idol, Bambote et Belé. Respect beaucoup à Léa Dimbi, maman sociale depuis Ottawa. La Canadienne, Angèle Nyota, Madame Mouimer, des 4 enfants, toujours belle, et Nadine Ilodi, Antibal, Maman la Julia, la Pessibino Bambote Belé. Moi, je travaille ici, toujours à Lenga Congo, sans polémique, sans parti pris, sans problème, sans mkunku. Le nécessaire, au yebi ba faire. Est-ce que fallait kaka Gez Mawete, oya yebi ke moninga na innocent, Balume, Azaï Paya, frère Nabiso Papi Mboma. Est-ce qu'il fallait qu'à Alanda et Kuna? Est-ce qu'il fallait qu'à Bakuta na Kuna nenge salama kibongo? To mona ba guerre ya ba Jibem Piana contre ba Kofi Olomide. To mona ba guerre. Il a fallu pour pas faire rigola. Jamais to mona fallu pour pas faire rigola dans la chaîne Moro Yalandi yango. Jamais. Aucun jour. Aucun jour, tout le monde a fait rigola. Fallait pour passer dans la chaîne Moro Yaki et affrontement. Tout ça, on a posé la musique congolaise et Kendeli Bosso. Tout ça, on a posé la Marambo. Tout ça, on a posé que tout le monde a un jour. Gez Mawete na Inosa Balume Bozo Bagaré. Est-ce qu'ils ont un sens? Gez Mawete. Batou ba mona ko respect, batou ba mona rayo garçon moko très humble. Mais oh franchement, oh bosala ki lobi sopi o makasi Gez Mawete. Il fallait pas. Je ne sais pas sur les nini mais il fallait pas Gez Mawete okende soutina biwa nesika oyo moninga na yo oyaza conquérant na yo ya musique toujours ya Congo. Okenda iko sala nini? Est-ce que ba conseiller Gez Mawete ba conseiller qui yo bien parce que tout le monde déjà inos biyewana ayaki mutaliboso azala ki invité spécial na biwan musique akotipe na kati sikoyo olinga kinini ke Papi Mboma atika yo oleka tango bokuta na kati bobunda après ko bunda vous êtes des artistes et musiciens reconnus en tout cas tout le monde a ba polémique tout le monde a ba guerre. Il y a ba Igwe de la forêt avec Jibem Piana. Mais tout ce cas-là, on m'a boyeti. Tout le monde a ba public eko swana, ba fan bazo swana, ba bureau bazo discuter, mais tout le monde a été Jibem Piana na chaîne moko où Ranson a démarré à la Nieti Kuna. Non. Et puis, et là on msuto roloba. Et zanini, ngala za mwana changu. Gez Mawete biso tout to abana changu biso tout to bundela ka changu pourquoi va koloba ke bana changu ezo bimisa biso ba voyou ezo bimisa biso leleke biso bana changu seke mitu esala raté ba valeur ba confiance ba pesa biso et pas ya bato ebele pas ya artiste et musicien et pas ya bato ebele lelo oyo ozol bagenga na mwana changu non. Non, 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 concurrence, c'est toujours loyal. Yo, beti muninga beti. Et puis, Gez Mawete, autant a même combat innocente. Tout le monde a innocent bine mtatanga ba combo na bino. Gez Mawete tamu kolomoko te, tout ce là ko mona azotanga combat innocent bi. Mais pourquoi acte ya boye? Pourquoi?
osalaki yango po esala nini parce que oza déjà artiste ya monene ya mboka na biso soko bimisi disque batu bayokaka yo soko beti concert batu balandaka yo mais pourquoi osali acte ya boye? C'est la honte, mesdames et messieurs, na ba comportement ya boye. En tout cas, eza mabe, to sepeli na ngote. Na place oyo, parce que nga na Mathieu Bonche na loba kaka vérité, faut eza pa na yo. Même si Gez Mawete aloba kinini, même si Innocent Balume aloba kinayo nini, il fallait pas olanda na chaîne. Pour moi, parce que Gez ada frère na nga ya Changu, biso tutu bana njili, bana Changu, toza ba voyouté. Pour moi la monique acte sali et sopio makasi. Ba acte ya boito lingi ya ngote na musique congolais. Biso pe ba bureau tant Gez Mawete akokende bongo. Toza ki wapi? Conseil ni to pesa ba artiste. Après avoir kosala yango kelelo yo bundina Innocent. Orozwa nin. Donc ils a ba faux actes, ba ndekobele pe ba bengaki, toroyoka pe ba audio na bango, to kana no ba audio ya ba ndeko ba bengi biso et puis to continuer à beauté votre émission PC la plus toujours avec Mathieu Bonche, toujours Elenga Congo. To kana ba audio o ba ndeko ba bengi de partout po ba yeba Mathieu Bonche ba siliki po na koyoka acto to ko mona acto yo elekelek biso lobby. C'est parti avec les audios. Nga vraiment na habité vraiment na habité pe na fina nga vraiment na habité bana oyo musique yo bazo beta lelo nazo ebate ba conseil nini bazo zwa bana nango baza pembe na bango ba idée nini ba komi nango na mitu bana oyo bana na bino oyo vraiment moi je n'arrive pas à comprendre un Kinois qui se prétendre d'être mwana Changu parce que bolingo bimisa image nga na mwana Changu kozala mwana Changu ça veut dire quoi? Biso tuto abana Changu nga na mwana njili kozala mwana Changu ça veut dire quoi? Gaz Mawete. Donc ça veut dire que mutumo asa kuluna, mutumo asa voyou, mutumo asa violent, mutumo mal poli, kozala mwana Changu ça veut dire quoi? C'est la question que moi je vous pose. Un Kinois qui se prétendre d'être mwana Changu, o sokoli na yo, o lati bilamba na yo, o koti na jeep na yo, o longwe na yo. Ce qui peut na Changu wango kaka, ce qui peut koma wapi ti kokende ozo kota na mutuka na grimace comme si oyo kosala soki eloko nini yango na plateau. Bon, ça veut dire que modèle oya ki wana inonce bi muto alobelaka yo mabe, muto asalaka yo mabe, alobaka soki ndenge nini. Donc oyeli po modèle pene oyeko, c'est que na ye lelo ngana oto osilana. Papa, bakangaki yo te oyebe no koti ti na kati ya plateau eloko kaboli yo na mwana wana Innocentaki rideau et elle qui mérité et elle qui peut wa sodaté. Donc ça veut dire que yo Gaz na mwana wana Innocent eloko kaboli bino et rideau parce que modèle oyo na vibration modèle au parquet jeep na kati ya parking ça veut dire que na yepe na elio. Donc eloko kaboli bino rideau au sali le côté o na ega na tala bino ozongi yoka ngai obimi ridicule obimi toro obimi bolole obimi zoba obimi ebwele obimi kiyungu banda lelo kanga munoko na yo kangaka munoko na yo. C'est ça qu'on appelle la délinquance. Kangaka munoko na yo banda lelo so ba tuno makambo Innocent lekisaka ngo parce que o sali vraiment na habité. Baya na bino oyo ba fali oyo ba faire tout construire ba gère ba musique ya bo oyo bino bozo beta ba gère ba violence abo parce que lorsqu'on parle de faire on parle de fali au monde bango déjà na ba gère ya ba comportement oyo bino le bo comme nango ou bien que ça soit de JB de Wera de Kofi de Papa Wembala ce que ba comportement ya bo vraiment na habité bana na bino on ba musique na bino bo na oyoka mais franchement tala soki bokoyo ki samo na bino wana soki Gaz boyo ki sa mais c'est la honte na yaki na tala bino vraiment na habité vraiment nga pena tresi na habité nga vraiment na habité. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Zambela Lola apambola bino nyonso na lingi kaka na informer bino que le prophète Ézéchiel l'homme de Bishima na inspiration à Saint-Esprit
Zambe atalisi biso ke esengeli bana na bazala bien enseigné, bien suivi. Voilà la raison pour laquelle naeko présenter bino votre chaîne professionnelle Ezekiel TV. La chaîne Oekotal Sabino Makambo na Boyokate Obomonate 100% qui bonzambe kati na Nkolo Yesu Christo ya Nazareth. Na kati Ezekiel TV tomo bana ko lancer ba direct e ba no salama chaque mercredi na ba kilte na biso pe chaque vendredi, chaque dimanche à partir à 10h bolanda biso en direct sur Ezekiel TV. Ba kilte na biso nyonso ya semaine mercredi, vendredi à partir à 17h juste, surtout à ne pas oublier, chaque jour, nous allons en direct, il y a prophétie à partir de 22h juste sur Ezekiel TV. Dans le 22h juste, heure de Kinshasa sur Ezekiel TV. Nous allons du lundi au dimanche à 22h juste. Partagez le lien, pour s'abonner à la chaîne Nabiso professionnelle, la chaîne Ezekiel TV. Obeti Ezekiel TV au s'abonner parce que Nzambe o asalaka chaque jour en direct na 22h juste prophétie et peut ça avec précision landa direct à 22h juste aux prophéties Kolo Yesu Masia apambola bino au nom de Jésus-Christ. Oya kanisi singa pauvre mama nebinwe azaya kotonda azana 3 chambres salon cuisine na salle de bain ndeko mwasi pe ya mobali na Europe, Afrique, Amérique, Asie na Océanie lamuka na pongi tika masolo ya balabala mama Nicole Malonda apesi makambo pomade awa toza portion magique faite à base de plantes naturelles et pomade awatoza et petite solution pour la massoleur pour vendre taille à ma maman. Volant hydraulique et pesaka deuxième regard. Pomade awatoza et ont tondi sa tolo ya ma maman avec souplicité veut dire aux sambanda. Pomade awatoza et ont fait sa vitesse na grossissement ya partie intime ya ma papa net na film. Une seule référence sur ma portion magique na yo P naturel na www.awatoza.store keba na basiti ya pirate bazolanda bazoluka baiba meluvunu na bau pomade awatoza esangisi mundele na moindo. Merci ma darling, merci ma darling. Awatoza Awatoza mama basepeli papa basepeli yaga manikole na bakola. Voilà, toyoki ba audio uti de partout. Et là qui c'est que ba fan ya Gez Mawete ba sepelité na ba acte. Même innocent balume. Ba fan na yo pe ba sepelité. Donc ba acte ya boye ezala raté et sikala pe ko sala maté. To sala ba concurrence loyale ya musala o tozo sala. Est-ce que même elengi ya Congo, botika omona biso ya tabatu ba fingi biso que moni ba journaliste ba kebunda. Non, to sala rangote. Parce que concurrence monsieur ezala loyal binombo beti gauche oya beti droite oya beti droite oya beti gauche omona ke makamuna bino ekende likolo mais omona ba acte ya boye izo kita musique na biso tolingi yango te na musique congolaise boza ba artiste minene ya mboka na biso Gez Mawete Innocent Balume public jeunesse était à la rabino. Toba normona botiki musique bokomi ba boxer bokomi ba judoka yannick mawanik antitero
Viens dans la Muzinga à Bengi pour me dire Mathieu Bonché. Finalement, c'est quoi avec nos artistes et musiciens congolais? Et Tiki, Bitumba musique, et comme il y a ma kofi, et comme il y a ma affrontement, fara. Et puis, Nakata Moutukawana, tout le monde est grand frère à Gezazaki. Est-ce que vous pensez qu'il est qui n'a aucun conseil? En tout cas, Arto et Salami, bande gondangai, ba musicien na biso, bozong il a susté parce que ba fan na bino ya monde entier, ba bene kifia, aigle jaune, ba sepelité, ba lor qui poula depuis Belgique, malolo, ba sepelité. Donc, ba acte ya boye ezonga li susu TRK merveille, référence Kabelo a benga kibiso. Ezonga li susu te, ezonga sa monde na biso ya musique Sony, ezonga sa culture congolaise Sony. Concurrence to sala yango na musique. Concurrence to sala yango na bitumba te. Concurrence to sala yango vraiment na musique, to sala concurrence ya bitumba te. Conseil gratuit à tous les artistes et musiciens congolais. Donc tout ça la boyende et ça la bien. Jamais tout le monde a journaliste Elengia Congo qui babundana ba journaliste Moussous. Jamais tout le monde a journaliste RTNC babundana Moussous. Jamais tout le monde a werana jibe ba bagaré. Jamais tout le monde a Kofi Olomide na intel. Jamais tout le monde a fait rigola malgré la polémique. Et là au moins salamate. Tu as ba guerre ba wenge, tu as ba guerre ba ronbo tunani. Ndenge zalaka kala à l'époque. Est-ce que tout le monde a déjà oué rana jibe barobunda? Musique nini balingba te ya biso. En tout cas, ba acte oezonga li susute, biso ba na changu, je vous signale que biso nyonso, ba Mathieu, ba Juvenal, ba Nani, ba Tracy, ba tutu, to araba na changu, ba Gezi Mawete, ba Trésor Poutou, ba Bodri Bolanga, tous ba na changu. Mais jamais tous allez poli. Jamais toza babandi, jamais to mankaka batu. En tout cas slogan na ogeza lobaki ngala mwana changu alobaki yango peut-être na bandenge mususu ezate ke biso to ba voyou ba acte ya boye ezonga li susute tozo zela bino boye la biso ba trophée tozo zela bino boye la biso ba disque d'or tozo zela bino boye la biso ba disque platine tozo zela bino boye la biso te ba ceinture ya box o nga na beta ki innocent o nga na beta Gezi Mawete. En tout cas ba acte ya boye on dit non. Mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tout le monde. C'était Mathieu Bonché, très fâché par rapport au comportement au qui lobby entre artistes et musiciens Gezi Mawete na inosbi chez Papi Mboma. Et ça ba acte au biso to lobby te, to za ba fan nabino, to za ba collègue nabino, to za ba ndeko nabino, to ba frère nabino, to boyi yango. Et ça la li souste Patrick Image, Lauréat Mibali, tout, Yanjili Bambo Tebele, RK Merveille, la référence Kabelo, respect à vous. Merci à Hardy Kunku et pourquoi pas les bons Chaka Lucas, Yamama Clarisse. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, dit Kanoma Boko Bank. Merci beaucoup. Alors, donne-nous tout ce qu'il y a de meilleur. Nazali susu na mikabi Chose simple telengano Yesu et on est né like You je te dis quelque chose à l'oreille. Viens. Ces candidats me donnent envie de chanter. Sa bonté nous établit avec